Comment parce que na otanga ba génération na bango na kela ba guerre. Mukolo, yo zo bana mike. Tena mikolo. Mikolo comment Gezma wete Robino Mundibo baza ba. Ozo bana mike na ba mike te. Mikolo tane bana uyo bana kota mikolo. Ota mikolo, ta mikolo. Respecter ba grand. Ba grandeti oh nani innocent za grand te. Innocent lokola ba faire gola ba fali poupa. Oui, ba faire gola za grand fali poupa za grand innocent pas za grand. Tu vas ça peu grand, na savoir faire na. Innocent za grand, innocent do telemisa batu. Na kati omona make innocent ke ndeti Zambie, innocent ke Gabon, innocent ke Côte d'Ivoire. Batu ba tele bazo bina, ba mikolo bazo bina ba papa mikolo to ba mike. Lelo jeune frère Nabiso Innocent Bi asa la vérité à Congo. Faire gola asa la vérité à Congo. Fali passer la vérité à Congo. Ce que point bolongo la ka Innocent botika bango mi bali. Et là on a oboya yango. Na comprendre yo pona yo batika faire gola fali poupa. Innocent Bi asa na kati ya polémique ya musique pour toi asa ben espace na ye. Asa na botia ko yo motia pembe. Bango nyonso ko tia mutu na kati bango nyonso baza ba musicien. Il a combien de nombre de vies? Ils ont combien? Au tanga au touté. Ils ont combien de nombre de vies? Et déborda. T'as ce qu'on nombre de vies awa. T'as ce qu'on nombre de vies awa. Voilà mesdames et messieurs. Concerne un peu sous ko tanga kalisu ba komba batute wana mi balo yo c'est bon ba yeba na tika bonde si ba kufa na bango. Ba kufa na bango. Biso na bino awa na Congo Victoria TV. Chaîne ya YouTube kitoko epai wapi bokozwa Amiral Chamala. Na émission na ye F perso. E ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka. Awande epai balobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe. Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokania ti namira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala. Culture d'excellence au rendez-vous, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir de partout, ça dépend de laquelle vous êtes en train de nous capter en scène moment. Bienvenue dans votre émission Vérité Réalité. Vous le savez, cette émission est là pour parler de réalité aux Zoleka, partout dans le monde, précisément aux villes provinces de Kinshasa. Mesdames et messieurs, dans cette émission, j'ai le réel plaisir de recevoir parmi nos confrères Oyo. Moi, je le respecte beaucoup parce qu'il est vraiment intelligent. Il parle de la vérité. Au nom de ce monsieur, confrère Mouna, l'artiste, vous le savez, Azapé Moko, il y a charge, président, il y a charge, mais Aza chroniqueur Oyo. Ayambaka aussi, beaucoup des artistes. Dans cette émission, on va essayer de parler avec lui par rapport au point des actualités. Et vous le savez, c'est dernièrement comportement de nos jeunes artistes Oyo Tebi na Combo ya Innocent Bi le jeune leader na frère na biso Gezma wete ce comportement sur les canabiwan Oyo et c'est placé battu de partout. Il est la mieux placé, on va essayer de partager avec lui par rapport à cet acte et ce comportement. On va essayer de toucher quelques points aux analyses par rapport à l'artiste Oyo Tebi, comment Papa Chebina Dama bientôt là l'album bal du match va sortir bientôt. Dans cette émission, on va essayer de parler avec Mouna na 4 points des actualités. Mesdames et messieurs, laissez-moi remercier notre équipe technique qui travaille vraiment au four et au moulin. Merci à vous Gisolo au Presse TV, merci aussi à vous le prof Wasimbi Machine à montage et merci aussi à vous notre chef levré les grands pétroliers d'Ala, c'est JB Koumalouta et monsieur très poussant, très humble. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois Evaris Abdallah qui me suit depuis ISA. Sans oublier Manu sur Sud depuis Île Maurice, Royaume Akassi, Afali Poupa, les seuls uniques archevêques, le Bobo Zéro Fénéen, Vieux Moussala, toujours. Merci aussi à vous, les seuls uniques opérateurs économiques, mon vieux Chico, ma belle maman, mes amis personnels de Ferregola, Jésus de Niette, maman Chouchouna Tati, là, vraie femme d'affaires depuis Paris, Laurette Compresseur qui me suit depuis Paris. Pour clore, je dis merci à vous, Souzy Ballon d'Or, ma paradis. Instant Pointe Noire à côté par rapport à faire Mami Todjomi, moi aussi Mbinga Taï, tout ça la rende Teo Kanaki. Merci à vous, partenaires préférés ensemble, Massamba, instant quelque part.
là na côté invité na ngai Mouna l'artiste tu faire son entrée. Bonjour Mouna. Ouais, Pepele Nangola Nzambe monde déjà Nzamba osa la grâce santé kitoko. Merci na ba partenaire nyonso vraiment basunga Mouna l'artiste ko mona déjà Mamé Miline Zemba monté. Toujours Mamé Miline. Yé na zangi saka été so na tali koto vraiment en France na mona mango kabeza éducation Pauline Ngengo ya kabaka éducation so kabita o kanga mabe malgré mikolo te. Parce que yo bon à garantir palais. Donc yo ba ba tusu na poto batala vraiment habiter Mouna musolo so na moi. Denga zo bwa kanga bo esenga énergie esenga mamebele. Et bat musu ezaka obwaki ye malakso ki mutema mabe mais ya talaka mate ya ka mama Miline Zemba obwaki te bike Mouna mwana nga comprendre vena biso papa Léon Mbanzi ONG Diko ONG pour na kusunga ba congolais Afrique monde entier papa biso Léon Mbanzi na peso mbote na ko bosa na te Nicolas masa na biso Nicolas azobala félicitations na madame na Joël Basunda tamiki la ta master vraiment donc senti que ba master bazolongola célibat on comprend tant ya longoli célibat et ça je m'a pas longola célibat et ça la Mouna pas longola célibat et ça la Zini pas longola célibat on comprend et ça bien donc on aussi ngaba ma autorité bana membre Karine Mokonzi to soutenir Nicolas azobala za camarade na biso malgré mandefu, malgré Moukousse, mais on soutenir. Et ça bien. Et félicitations. Merci à Nicolas. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre, c'est lui, Mouna l'artiste, est invité au dossier de parler avec lui par rapport au point où on a soulevé. Restez toujours connectés sur Congo Victoria Télévision pour la suite de cette interview. L'artiste Mouna, d'abord bonne santé. Santé qui toque, on sait que la boss, Nabiso Jibé Koumalouta boss, tout ça la rende, tout le monde ça l'a bien fait, ça moi c'est les gars qui mènent la coulisse, ça la bien. Bon, besoin aussi la rater. Bon c'est ça l'obagi mais na habité à frontière eza au Kangamato ouester eza au Kangama na habité mais na habi au sala et au fond toujours mambo le kana wana jibe kumalo de grand pétrole Dallas mon artiste vraiment tous anno droit au but parce que natalaki émission bayambaki yo natalaki lo baja bien mais na sepela niveau au meka qui expliquer par rapport à dossier ya Inosbi na Gesma Wete et tant que vous avez multimédia vous avez na monde de réalisation pour nous remonter tout rappeler parce que baby de partout comment c'était passé Innocent a invité na émission à Papimbo Mabiwan to émission de partout cette émission est invité mon corps mais on a constaté présence il y a Gesma Wete pour toi non on la vidéo on a Gesma Wete avec côté la Papimbo Marato avec quelque chose ne bat bazol ba quelque tombola Inosbi te to lo baba vérité mo bilo musu eza bilo ote to ko vandara to kanyi mu organise to mona makambo ezoleka Innocent mutabandi be mission na to mona ki Innocent le kana 24 par rapport à émission à sala que soit ki ba mikole belé lelo Innocent mo la vérité bi ki aboyi ba sera novelas boy ba film à novelas c'est belé o ba zo lo bala batu ngana sala boy ngana loba boy ngana bimisa ba disque boy ngana zo ba disque d'or est-ce que bi lelo mambo ba disque d'or ba yebisa biso so to koti na mindele mambo ba disque d'or e mona na ngote mon ante comment et mon na raté ouais ranson ba tuna ka vie na biso ouais ranson lo ba vérité disque d'or ni ta pesa ka ni na production na ba to ba produira ka bon ba pesa ka disque d'or et dans ba tu mususu ba mo ko sa biso na zo disque d'or au côté na nini ya disque d'or au moins plein ya mon plein comme artiste zate vous comprenez parce que Innocent na makamsko ko la musa ba tu mémoire on confirme ba to ka ouais azwa disque d'or te confie bien pena te azwa ouais ranson azwa disque d'or ezaka selon disque d'or comme on dit que yo pour produire mutu na yo tali nengo tekeli opesi mutu disque d'or vous comprenez parce que ne ba komisa ngolo ba kambebele ne ba komisa so ye numéro 1 ye numéro 2 ye international ça normal mutu abanda kana loko muni mutaza mutu numéro 1 exemple ni Kofi Olomide azwa mutu bosoza kora aloba ya numéro 1 ce artiste mutu ekozwa mais est-ce que Innocent ça comme timbisa biso to ba congolais obi nga depuis quand na sala no émission so mamba ba vito sala ngote mais mamba via na pesa la bien mamba vi pe kitisaka mamba vi pe matisaka vous comprenez na ndolo bango depuis quand mais Innocent ce que le loba mamba au monde mamba ebi ba artiste bozo ba ila biso mamba ba vie ba kima mamba ba vie pour Innocent biso mamba ba vie pour premier artiste congolais o la beta ba vie ko le ka Innocent zate oh c'est vrai ouais les baguettes ba beta ba Robino ba beta to ba premier artiste donc ozotsa ba mikie nga bi premier artiste est-ce que ba benga ba numéro o tse bango to tsa ko ba mikie non parce que na ko na teba o bazana ba génération ozotsa na lubala mikie yo tse ba mikolo na nu te o tse ba mikie ko tsa mikolo comment parce que na otanga ba génération na bango na kela ba guerre mikolo yo zotsa ba na mikie tse na mikolo mikolo comment Gesma Wete Robino Mundibu baza ba ozotsa ba na mikie na ba mikie te ko na tanesi bana uyo bana ko tsa mikolo o tsa mikolo respecter ba grand ti o nani Innocent za grand te
Innocent le ba faire gola ba fali poupa. Oui, ba faire gola za grand fali poupa za grand innocent pas za grand. Tu vas ça peu grand, na savoir faire na. Innocent za grand innocent do telemisa azo telemisa batu. Na kati omona make innocent ke ndeti Zambie, innocent ke Gabon, innocent ke Côte d'Ivoire. Batu ba telemi bazo bina, ba mikolo bazo bina ba papa mikolo to ba mike. Na kati il y a des gens qui disent Innocent bi abeta ba playback, DJ au mixer mais au différence par rapport à ba Robino ba fali ba faire ba emba pa na voix, bazo beta dombe na instrument ya zo yema mais ya tsaka ba playback DJ au mixer. Yango bandima ba concert live na. Ngolo bani pa pour ça. Yes, ma weta beta da concert place ni bat bazo yemba batu bazo ba tele na Braza. Le streaming. Ani binze moni. Banze moni belé o beta beta. Na yebinze moni to beta o ba tele streamer zo beta bo. Tout est comme polémique, innocent, bête pour moi, bataille sambo. Comment ils sont le membres congolais ani? Toi la poste à toi qui t'es innocent, tout le monde est innocent, toi qui t'es katina c'est. Toi qui t'es innocent pour innocent c'est la musique. Obi le lot, la musique même sur côté sauter. Fanatique à Moutazala le souter. Mélomane y a bonne musique. Fanatique à JB on a comme fanatique innocent en concert. Fanatique à Weranson on a comme fanatique en concert. Fanatique à Fallé on comme fanatique innocent en toi pas qui na ba Zambie encore il faut ba fanatique ba ko ba concert ba ba concert wana mususu. Tout constater tout le constat public té. Comment kanda na moi le kanda. Ba to mo constat ba to public ko elinganga. Public ko ezalanga. Public ko comment té. Ba congolais sa timbeli. On tous on na biwan non avant to shit. Ba biwan wana za mwana na ba dala na ko sote geze za ke bazo tinda. Est-ce que bike innocent to boka tib na e. Même. Geze pas to boka tib na e. Tiba na nezo kan. Non, innocent et bimaki liboso, c'est pour cela ils ont temps ya cartonné. Attention au innocent nombre de vie, nombre de vie à roiba, nombre de vie à rosala nini. Na nombre de vie innocent na geze ni eza liboso. Innocent bi. Soto yepela nakoyokama, nakobetama ya innocent leki kaka. Vous comprenez? Geze zake batimbisi tala mwana oyo innocent mutu tozobenga uti mboka bobenge mboka te etali ete mwa zobenge mboka te bobenge villageois etali ete tala ndenge mamba zosala batu bakomi onima ye akomi koboma ba aigle abomela biso muna bon qu'on encourager les mains il y a beaucoup de personnes bazo c'est pénalité par rapport à comportement bon quand tu confirmes comme ça dans ta presse et ça la respecter pour repasser conseil na osenga innocent la tala na fukami pardon innocent na fukami innocent pardon tala na fukami innocent conseil la biso erreur osenga la biso pardon te loka Fabrice senga pardon innocent senga pardon te pardon innocent komeka kosenga pardon te monelo za kanda innocent kosenga ko tala ba fanatique no toza ebele o toza na sima na yo kokisa biso sonite critiquement be vanda bando peso conseil innocent c'est ça faut ko banga mikolo c'est ça musique mikolo azate donc mona yo zo encourager no subi à continuer comment tu vas nous innocent tala ndengo zalaki na ndengo komi tala ba clip ozo bimisa tala biloko ozo bimisa nombre de vie ne ba bazo tsoka continuer ka bongo soko sengi pardon to critiquement evandi to ba continuer ba vandi ba soko sengi pardon ba ya pour ba melo succès bozo émission otindela innocent ngam na ebisio batu bazolinga ba triquer yo na boulke ba osala moi fondation mo boye te loro mo boye ba tout sibino to ba tout no ba bendo succès boss soki mam na zolo ba innocent nazo kosa meka bongo tong sikoyo osala ngo biso to yé toko silisa yo mona parla moi je compose ngo benda confiance et nos bité pour nous comme permet la presse na été toni comme pembe nete ngaza presse mutu te mais même so loko comme ya pas inosbi te innocent pas pour ça mutu comme presse nete innocent travailler na ndenge international so sollicité à CP na mambolo innocent travailler innocent international travailler na ndenge international innocent pour ça mutu te yo mo innocent kangasi ba ba saka analyse yo bité combien les personnes tu parles comme ça je sous-estimer faire na fali yo bi combien les personnes va finga innocent yo mo ba lobela innocent bosu na lobela na côté ma beni na sali wana yo bi combien les personnes o ba finga innocent ba papa mikolo ba mutali kaso ba vanda ba sala analyse ya mwana mukele kwa innocent o akoso mutali kaso commission boy na ye munatika boyoko muna là tu commences à déborder quand même muna non ba finga innocent nyonso bo muna ngote lilo wakina colère makasi tout bo mona bolo batesko mwana na lokola bozala posa bo dîner ba monike abeti Robino tika boyoko abeti Robino wapi muna lelo e mabe liboso guerre ezara ndeni liboso ndeni bandotani liboso Robino ya kwasani abujara moi
innocent aboujara pe na faire rigola to ba moni Robin asili ta zalita na studio tant ba moni asili ba yesu na système batinda nani gezi ke ba nzete zoya Robin na studio nzete zoya mona ke ba o mata nzete o mata nzete na zamba mondanga bakata banzete nyonso banzete se sila mamna se sila yoso mona mambo banzete musique eza su banzete te o mata nzete o mata nzete musique eza su o mata nzete te musique eza betande binande yembande na titre Robin Mundi bezo bientôt mesdames et messieurs très belle générique intitulé Okomata nzete eloko se bimina te kolobelango te tozanga na biloko mo toyoka bagute to goûter nzoko de biloko ezaki opola on a Robin Mundi te nga lobi biloko batwa te goûter bébé za titre Robin Mundi biloko na biso mo to lambi to goûter nzoko le biloko ezaki opola on comprend to ko sabatu te lelo jeune frère Nabiso innonce bi asa la vérité ya Congo faire rigola asa la vérité ya Congo fali asa la vérité ya Congo ce qu'on bolongo la ka innonce botika bango mibali elonga na oboya yango na comprendre yo pona yo batika faire rigola fali poupa innonce bi asa na kati ya polémique ya musique pour toi asa ben espace na ye azana botia ko yo motia pembe bango nyonso ko tia mutu na kati bango nyonso baza ba musicien sko bino bo sa sko ndeni bobo zwa botia pembe botika ka deux personnes bo yaza bondo comparer bango na bana mikier est-ce qu'il y a comme dans ba œuvre belete le rôle ba fali na ba faire rigola c'est ça des sons les gens parlent musique les sous œuvre te innocent ba kara do zela to kende innocent ba kara do somba innocent ba mboka bazo benga ba jet bazo mata aso to mata ngoso yaki pona œuvre mais ba te innocent yo ba œuvre no za mukie yo to moto bengo ezate yo nembo pon ba benga ezake asala mangamba bien yo bité innocent apanza batu innocent on no se to za avec toi tuna ngana vanda na misien mo be misien mutu mo ba loba innocent muta panza misien mo bo na mutu fona featuring nani wana Diamond premier featuring na betara nanani faut réfléchir featuring Diamond na beti faut réfléchir non na Congo ba beti featuring et simbi vraiment bien té ba c'est no promotion bien té amoni innocent na comprendre mon très amoni innocent comme ambozo le bana ko featuring Diamond na fallu kanga partout yo comme yo to dotsa non tangu innocent yo Diamond tangu innocent asa ne featuring c'est fallait poupa non nzembo nyoki so tita nzembo ki basola alisusu basolo la ko non ba manga mwana tinto me manga yuso me manga manga mususu no comprendre hôtel na yebe lubu tangu sikoyo innocent yo beta fitina Diamond atali ke obi Diamond de pas banda ba featuring et PC pression obi te Diamond nzembo ne ana kino beta ngo timba joueur a minene ba vanda beto ba joueur ba français abeta nzembo innocent o mona ke joueur a mondial la télé mazobi na nzembo innocent poni Diamond abeta nzembo ne te pona beta nzembo beta na mutu wana te e pwani abeta nzembo innocent po nzembo innocent e koti na mutu mindele koti na mutu ba ya ba le monde entier tanga bandika nzembo wana na biso na ba joueur na ba papa na ba nani wana nzembo na yeba nta yebi nzembo innocent to ya nini o ba beta na Diamond na nzo yeba masusu nzembo ba beta na Diamond o telemina na pete kaka bongo yo pe ba pesa yo nzembo wana nzembo na beta nombre de vues kolekala ba featuring nyonso ba featuring wana kosi so Diamond tanga beta na ko fa bien double king parce que ba to beta na ko fe ebeti oh vérifier ebeti abina 1 heure du temps Diamond na kofi Diamond est bien en conflit double king et le pas problème combien de millions de vues innocent Diamond na innocent depuis on a bandé sous congolais mon côté ministère congolais mon beta nombre de vies le quoi innocent soza tembe to internet au beti donc vérifier parce que featuring Diamond a confié le milieu de 1 heure de temps voilà mesdames et messieurs nous sommes en direct sur Congo Victoria Sumaramuteo tokosa tokota na olobaki featuring liboso total nombre de vies mundela mundele Diamond to dabatsango na siana nani innocent mundela kosa lisusu te total nombre de vies total ya mutu wana mona ke mamu esi ba debo esi sila kalongo zongo sepso biloka kala fato kekande to ke émission bien on mona ke innocent aleki bango na nombre ba 3 featuring nyonso wana innocent o innocent leki on mona congolais mo wote na sala on mona ke nini yango ezaka bino boluka te botsongo na émission mbala moko
Il faut l'accepter. Allez-y, comprends, mesdames et messieurs, c'est mon l'artiste. Après, au moins que innocent. Parce que on a tiré on parce que Daimon a confié le midi et ça dans une heure ça ba million de films. Na lelo na une heure na nyonso innocent leki. Et leki na nombre de vies. Qui te l'envoie à ni. C'est l'homme te ba titre là trop. Non, on te console comment les profs à j'espère pour que tout soit à précision. Donc voilà. Au moins que nombre de vies innocents les caca. Tant on quand tu mis à télé mon a bête na fitina nani. On est diamond à télé artiste congolais pe bazao ba les kabato ba ko sarabiso. Diamond m'a comprendre moto suna sa ne fitting sous tel nga melanga gaz innocent taper singa de gaz. Yango ba balusa ke innocent ba viwana eloko wana so yebani e ko mamba Diamond zo ba bosa ke nzembo monani ya innocent. On prend ben artiste Diamond. Kolo ba ko vendre innocent pour ça ba faire bien innocent ba kitsa innocent parce que moi nango pas timba. Yango no senga innocent za maele. Kala tourage on a bien. Ba journaliste non so hello après ce concert moto azo lo mo boy ke bana biyemba emba ke bana biloba loba musa ko ya misolo belo mo ba tiango po ni ateka ni faut za maele innocent. On comprend ba mais Kotia Gaze na innocenté, je te jure. Bah ça bon te comment mon auto ça ramène bateau ko ba na même génération non? Ouais, il y a nani? Il y a innocent. Ouais, il est innocent nani? Na Diamond. C'est là. Et ouais ça ni c'est un clip. Ouais ça ni audio. C'est un clip. On comprend. Gaze na innocent match exacté. Match était comment? Bah ça parti ba jouer voler ba Malibanda. Bastien non contrat de monter. Innocent les qui na nombre na contrat. So Gaze a signé un contrat $5,000, innocent signé un contrat $37,000. C'est kabouko. Soki, toto kindete tout na nombre de vies. Na nombre de vies, ba vie innocent non asala, Gaze non asala honte. Gaze azul kanda koma lokola innocent. Nana komi lokola innocent. Yo mona te mutu yo mo na biso. Yo on apprend ma Gaze. To solo la te. To solo la. Au moins ma musique bitumba na Congo, c'est si la kala wenge sa selisango kala. Mambo démarrer mutu. On na B1. Oh, tout le monde a B1 eza o luka nde bat soka. Abo filmer ngai bat ba mona ezongi c'est moté zongi si. Imagine qu'il y a B1 ni ba filmer ba yamba ba. C'est so bengi papi moma OFC ke no ya pona luka na ya luka star azawana star azana fo ba sala nini photo ba filmer nga eyeba na ali. Moto ba yembe mo des émissions. Bayambie pas ken piana bayambie pas na po nini et puis ça m'a pression lo ne ba côté ba saboni na lo ne ba mona maman lo ne ce que lo ko peut betaki et ça na pression te bi se bango ke ce que voyager na mutu ba memi on a voyage ba bendi bino succès yo monter depuis ba genda voyage na ni succès si ba depuis fallait ma bango hôtel arena na robino mundibo abena bon succès ngalo bi bongo te ngalo bi depuis ba voyager bozo traiter ba boye la télé ngalo bi depuis ba voyager ba succès si là. Mais bien sûr, tu as fallu amema. Mais bango na mema bango. Ngazo sunga yo kaka. Ngalo zo mama innocent. Ngazo mama batuti yo zo memanga nde mama batu ngalo bike. Ngape na sungyo na ebisio ke innocent na muto zo tanga na match ezate na tengelo kaka par rapport ba comparer muto selo ba vie. Lelo so innocent. Lelo innocent so ba comparer na ba aigle. We poani. Na ba nombre de vie. Na ba jet pour vie innocent mataka. Na ba concert OK Gabo innocent ki na Gabo bet concert na kata martyr plein obimi c'est loko bat balobelo na Congo yé pas bien solo bat na Congo mais est-ce que loko c'est innocent misatib moko mais bat musuba misaka album matanga misa album c'est 2 mois à côté sous studio na leki là ça n'engage que yo na leki mesdames et messieurs m'appelle na bisu faire rigolo ça combien d'années 4 ans Amis album te mato beta en Côte d'Ivoire ato nile ba production mususu papa chéri binadama parce que bino bat bokumisaka ngana za international ngana za boye bo pesera kata 2 ans album te so abeta ta na Maroc to wapi bokatinga liboko 2 ans. Voilà mesdames et messieurs, là c'est mon artiste à Pessi Definae. Il y a des artistes qui s'appellent international, bah on a 2 ans sans pourtant avoir pas un disque. Mais moi je les rassure. Je les rassure. Banzembo international ba français ezaka banzembo ebimisaka bimalonga 2 mois 3 mois 1 mois nini esili. Mais banzembo ba rumba nde ba ko bengela. Po banzembo ba rumba etikala. Mais banzembo ma ba rumba etikala, mais banzembo international. Ana ba rumba belé permettre à banzembo ba rumba etikala ka. Banzembo international tangelanga Davido akenda.
lelo ayoka na liso ale Cristiano atala liso Azalit. akon akenda Asat. aha faut miselo kasika pa yokana mais so loka ya kala ba yokana te yango mona ke ba misal album no ma misal album vraiment misal album 2 mois ka kozongi au studio. Voilà beaucoup, mesdames et messieurs, allez-y comprendre. Mouna l'artiste, elle a ma belle, elle a tout moqué avant la colère. On a tout chuté. Non, félicitations, l'artiste est fait rigolo là. Ça va plein, faut féliciter l'artiste. Tu as tout bêta en Zambie, donc coup de chef. Moi, je suis pas le baka. Alors ni musique faut œuvre pour œuvre kosunga kayo œuvre ko betsa kayo betaka ba shona kala azo vivre ya mona jibe moi président moi bengisi je vais président bengisi neni oh Aminata et zongisi muta tel mais ko muta sko ojango bon siko yebsanga il a combien le nombre de vies il a combien oko tanga ngoko tuté Eza comme le nombre de vies. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre, c'est lui Mouna l'artiste. Lelo na habité ndeko na ngasuka la mugi ndengeni lelo. Vraiment lelo la mugi ma ben na comprendre. Peut-être il y a un calme. Mouna to songa na biso ba moni déjà donc voilà. Beta siko yo kumisi. Oh, beta siko nini? Diamond Aigle. Ah beta o Mouna. Omona ezana se pona to clone mambo papimbo mana guess ma wete pona yo conseil ni okopesa na papimbo ma par rapport à réaction parce que ma beso yaki ngezo ndeko benda yi jeune frère na biso pemena merci bravo ndeko benda jeune na biso pemena innocent po azongise suna gaz ezalaka bien musoka kiti po pe bat baza swasa ba simba po ba matsaka ezalaka bien musique na biso to simba au moins basenga ngoti basenga ngo ba grand na biso bazo bima bazo pousser batu te bravo na innocent za grand ozo benda batu et ça la bien. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre tout propos de cette émission. Ça n'engage que mon invité mon artiste c'est Atombo qui lelo mabe baye mamba bitumba na musique esila kala mamba luka bate sila kala betande so moni mamuto démarrer mutu kanema luka mais abaka mona changwa boso di chango bo bana bandali siko bazape bana ba nini baza mais innocence ko bana ba nini ba yebi obi ba innocence bana oba yebi ne ba kimaka ba yebi ba ki obeta li kofi toi kimiango po ayebi ko to awuti kuna este kuna ba kimaka son chango ba kimaka son chango ba za lo yenge mais ba kimaka ba santé mais kuna ba kimaka ba minduki ba yebi on comprend mais na musique mamoto mona wezala li soute ezake yo motali karatana nena boye naza osila nena boye na beti ni nezuite nena boye to tikela mwanto azopunda na mutu mo boye batimbeli bino bo tika space boye muta mo beta tina mutu na biso likolo kuna mo beta na mutu biso likolo kuna mfa bino bo bunda ne moti asote bino atiki bino aniata bango akel likolo sikotala wana nzemboni o ezaya yo mutanga o diamond fit fali pupa Inam. Combien les vies? Il y a mal bosso, il essaie de mener combien? Vraiment, tu as un problème, Mouna. Vraiment, nous tous jeter Mouna. Voilà, pas de problème. Mon côté, avec un nombre de vies qui l'ont innocent. Voilà. Mouna, pas te jeter. Mouna. On a te jeter na moni ba vie. Olobina kosaki. Na tolo ba makamtobi innocent ba ki novelas, innocent ba ki ke ba ko kosa na film novelas. Nyonso eza awa, ce qu'on a coste na coste. Voilà, tu chino pas te fermer par musique na compter la ngote. Bato ay no sa somba te. Bino pe osa nini? Bosom. Pour mona que jeune batu ala na pression, c'est innocent pardon. Asenga pardon te. Ne maestro senga. Te maestro pas asimba ki bougie na maboko. Bougie da ki na maboko na limite. Donc ba bougie na asimbi na maboko sko ba mo tuna e. Nzoka ne maestro bougie na simba ki akina nzambala. Nzambala place mo ba singe bima ki sikoyo. Et ose la bouger quoi alors maestro a tout nier osala petit je sais osala j'ai 33 ans na 33 mais maman obisko maestro le sali nzone tanga linga tsa siko alongola nzamba la bouger zala ki petit bou et pelissimo moto peli na 33 ans osala petit na 33 ans mon obi que le bangi singa makasi ou pemba la monga bimi bougie bougie lende bongo maestro akina bougie na maboko na limite moto peli 300
On a fait clore na makambo. Quel message au lancer na bateau ba on dit artiste non sibité ba créer ba polémique. Faut to chiter non. Mais ba ni mais artiste congolais on ni na musala do sala ça musala bien ko biro ne mabasa musala bien ba manager ne ba sa musala bien asa musala ne bien ata anes mata gauche ni mo alo ba makanisa mambalo ben émission. Musique ni le désolé ça ba parana na musique ni le sombile ba car musique ni le lelo innocent comme cher. Vous comprenez? A sera tali sans batouana innocent lobi na une émission bi national JB bien national fait rigola national ko follow natika ko sola bat nyon so ali kola mutu moko. Kanisi lo ko lobi sans mutuana o ya signa ba contrat sans mutuana ozano grand. Voilà. Ça ba innocent de skonde conseil na peso sous ko tanga kalisu ba kumba batute wana mi balo yo se bango ba yeba na tika bonde se ba kufa na bango ba kufa na bango voilà tele bisorara innocent toujours na bobo misaye to bo misena ni na mambo tsinde to bo misena ndeni no ça da grand bo misena ndeni. Voilà mesdames et messieurs, to fermer parenthèse, allez-y comprendre, lui c'est Mouna l'artiste azana ba façon na ye il prend des choses innocent ba kota innocent kota so innocent ba bio musique nationale au moins que non soit bien oh mutu fa koma boy no sa koma so esa koma mutu ve koma so esa koma ba koma Boni Karine Mokonzi pepele autorité morale asa na musana na biso to sa musana biso. Ces derniers temps Karine Mokonzi a posté janvier wata et créé moi ba moto balobi ba charge bozoli la trop bon mona Karine Mokonzi jusque là azo considérer janvier bozoli la trop par rapport en général bien non c'était ba charge de la présidente bozo bazoli la to bozoli ba on dit bazoli là moi c'est dans sala da groupe ba charge président ba charge Karine Mokonzi azana azo représenter ngapina na kina azo représenter c'est tout. Retour à janvier mon personnellement et salon vandi mabo responsable nanda kuna ngai alongone comme nanda kuma nini natambola pe mo na changer car na kin malgré tout ngolax biso te mambo filmer boyo mam na biso ngaza mu Congo on comprend ce qu'on a vandi ma awa nanda mu na zone internet et pesa nga moi pas sa vie. Karine Mokonzi na ni ma épée na relation na épée pesa nga nini on comprend ce qu'on a vandi na ndobela mutu mo boyo msusu kutu yana biso ba comparer moto yo na moto mona ke et pesa et là innocent ti ba comprendre ba grand nombre de vies na par rapport à ba car na et par rapport à artiste to mona abima parce que moto ngo tsa ko to tanga kombo na minute so. Voilà mon mais il y a un certain temps c'est Nicolo yo maman te zopela maman la Chine bazo yo kanate maman ana Mokonzi za ba mebele wana qu'est-ce qui ne va pas là-bas madame Nicolo baza ba maman na biso baba papa na biso bayokana biso ngaka kimezala ngali ngako to makeleza atena na place moto ezala te kimezala ngai muna na ngapela mutu mote maman kiti voix tena muna apela mutu mote benga ngai msusu muna kiti voix na makambo na makambo na kiti voix te kotwana na pesa ka conseil pona mona ngai na jamais na kofinga ba maman autorité jamais na kofinga maman la Chine maman na kofinga na muna apela mutu mote benga ngai muna atana beli atana sai na bundanga moko on comprend na mona appela mutu mote benga nga mona to mona ke boy absence no mona so mona na te boy ndeni atako bela atako edete appel kaka mona ndeni oyo tant ko benga nga te ngapi na esuma vandi mga mukolo boy ndo be makamu no baloba muto yo atalaka mwa makamu no mwa mutie yo poko tala makamu na ye on comprend jusqu'au tala makamu na nga te ngaka na tala makamu na c'est na mobanga yo nga lobaki nzamba sala biso grâce mobe na sa ko gemima ibele gemima to yeba ona mokilo so sali mutu problème te to batu balingi yo te nzamba capable so batu nyonso bakei ata mabanga ata bazelu ba aider au moins ata mutu mo bandeki mana suka mboka unafuta ta pale on comprend eza ngote mamute so ndenge nini so ne to potana te so muta benga nenga ta benga ngati ngaso na vandi mukolo bona ndo yolba tala boy te ba jana so bisote ba jana so bisote. Voilà beaucoup mesdames et messieurs, allez-y comprendre ba charge ça non chef Enex ni kumbi j'ai maïbe le mot te libala master so Nicolas to poussons pour toi famille vous comprenez ba Jubek tena ba Jubek ba nani ba mambo débat nga suna sala ngoli soute oh na vandi ndo ba Jubek te wa mama ba mike mama ba mike biso ça sur ma musique au depuis que ba musique on comprend tout ça ma musique copa musique au moins hérité watana be toto atembe album kitoko
mi ange mi démon ni belle très bel album. Album moi qui te ko bêtise te le côté au senti papa chéri quand ba fiche zobima. Tu comprends? Scénario déjà confirmé par rapport à bien. Dans hôtel ba vidéo extrêmement boy. Faire pas bon maman mais belé la monnaie lo mo na poto tala ple ba landa lo ka bonga tsango te poani non ba tsango d'amour ka tombo la tsango tsango o mona donc ezab lo mo boy faut féliciter artiste donc ngaza tante na vanda ndolo bela ke ba swai na bango ba bazo kanate biso zo katso yo kana ba biso za chose étonnée des gens ba okamo parce que tant ba son objectif na bonga comme Karen Mokonzi a lo baté o tsika bonga na ba suspense yango ça bien temps star azara bon star bino bo bunda ye suspense vrai star azara bon je suis na bien tachina bato mon l'artiste mamba faire oyo ya harmonie ya rubenga bandeko na bango mais jusque là mo ba absence ya bandeko monsieur zali rola moto na tembe jusque là été wata bayamba ki batuni jusque là pourquoi Azan a na studio à lobby a proposé qui fait Regola a contacté les rois de la forêt aussi longtemps les rois de la forêt aza au courant na mambonate il a Sengaki pourtant c'est le roi de la forêt on dirait bata faire c'est pas na monter est-ce que c'est qui a fait Regola là ils ont peu comme monte ya grand parti à bato belé pe ba yembi o mona ya Jacques Yemba Babindombe c'est le Scram Mabialo Bilkington de la Coste était nani grand parti bato belé ba yemba tu comprends et ya teka et ya bato musu e ko taper ba ko sala un peu système to mona bato ba sala a o 1 2 ba ko sala pe ba ko ba attaque mo pe ko sa bona nini o yemba te héritier Watanabe to pas ça faire Regola respect faire pas ça héritier Watanabe respect et vous allez on père mususu ba timbisé na boule moko d'après on mususu boye mususu eza gemorbe on ba mi c'est ba mystique on mona kosa le ka mona butu poto ba vandara vous comprenez yo ni ma faire a démarrer mutuka na kenda na concert héritier Watanabe o ba bamba faire mbongo pa abeda show o mambisa makelele c'est relation nezana vous comprenez toke baba jewana mo aboya msu na bote sa yemba na to bakota nini po baba yemba apesi système ko yemba tindeli mutu on point héritier Watanabe ba to yemba na jina na déplique bona faire Regola boya poani o mo apesi ba yemba na ba sa so suspense mukolo yebima boko suzuka boye titre héritier Watanabe du plaisir trop on point mais mon na katiote kana katia tour ya faire Regola na héritier au bisto de nos cancers bazala bat chez les presse et artistes ok bazana ba fan masana o renia biga o tuko finga faire Regola muta faire moi bosser Gola so na ni wana groove a fini tout ça maman est-ce que vous êtes en talent non ça lobi ke to lo bara mambo eza mo après m'être ngala kisia est-ce na fingi na zuka ka vérité na zuke nombre de vies na nombre de vies ba preuve nde yango na musique eza bongo po internet ba ko sa biso mam nyonso etikala na internet poso bike mutazwa nini disque d'or nana zwa disque d'or na anenini nyo na ngata mona 1 giga to ndo beta tata moni kombo na eza so eza pete ezate on comprend totika ndema ba finga ba commande tinga vani no finga ke na tanga makombo mutu bo msusu fali faire Regola fali pupa héritier Watanabe te eza fali pupa pa loba kutu bo critiquer musique na biso ba vie privée na biso te makambo na nini te on comprend pone to lo barape boye poussa rapé mutata la pe muto lo bino boye ngana biso na beti 2 ans non bimate non ça na beti 2 ans muto lo biboye muto lo biboye o musique na ngai simba tina beti no loko e simba muto lo biboye na sabu e simba on comprend babilo muso to lo ba inosa ke bana ndenga 12 ba ko sam super ese zalaki inosa ka muto atimbisinga non ça la ngote on comprend donc eza la ngote babire kofinga ezaka ngalo bango kofinga tosala mission na fingi non même pas na ba vérité kofinga ezaka éducation mutu ninga usi nango chez bango ninga utongo eza yo mona manga so mona ngama yo mona muna ngala ba neto ba groupe ba tout ba komela na sala ba jana tinga vanda ndaku nanga na mwana nga so ndaku nanga te attends c'est l'émission na muta munene na kanga photo tina ndo plier attends zo mamutuka nazo attends ndo filmer bo moninga te o raté bilo amnene likola makamwa mutanga kabila ta muto za mama minene na kabila na commission matambo pour comprendre ba yo ba misien ba gagner là ba misien ba gagner là ba prêtre belé ba boaka prêtre tsudkara boata muto za ne boy on comprendre ba biso extra to vanda nango to yebi yango jamais na roza mutu mo boy na lakisaka jamais na roza mutu ndo finga ba après ko finga ba vraiment ouais l'artiste pas to clore to qui to chité na yo
N'invitez-moi au contrôler YouTube, vous avez 1 giga, Niki, ex. Madame Yafali pour pas ces derniers temps azola que ça va tout il a fallu comme on est mort soit na bas c'est il a fallu qu'il y ait une vie privée comportement tu trouves ça comment vie privée parce que mission na TV comment vie privée moi vie privée ba tout quand ta vie privée n'enga ce qu'on a ya kané be matin quand ta vie privée on va fallu comportement na na mo nda ça bon ni ba famille baza ba yebi mam na bango o ba sala nga pesa ka conseil ba ba ki artiste ça a grand bah artiste c'est grand moi d'abord distraction moi t'es mon pas qui pense il y a qui peut moi gagner là moi gagner même plus presse tout le monde va le belangote le belangote de l'axe que ma moi là artiste à 104 bah artiste c'est grand et ko kiti et ko manti ko bébé ça peut ma mususu ba bilo mususu bo bimisa mta ko bimisa lo mo bien si à ma b et puis quand on dévoiler loko moko ko to quand on dévoiler te vous comprenez bah barara qui isa TV et radio T. Il y a des gens qui disent aussi qu'il y a ça là bon pour nous rattraper succès à Luka, à déstabiliser l'artiste. Il fallait pas par rapport à la crédibilité. Il y a des gens derrière tout ça. Mais selon moi, on doit la vie privée. Les mondial la vie privée, tu peux savoir c'est un respect. Moi, quand on a le bail côté musique, mais quand on a besoin de savoir c'est un respect. C'est important. Ouais. Moi, on a souka votre mot de la fin, va programme. Programme biga rende to sala ba émission na biso Congo bisengo ba ba la kabiso ba kabela rabiso bo kabela rabiso début confinement poto ko isara mbongo te bo buka mbongo te mais soko sepelo kabela muna kabela nga Facebook na nga muna c'est du Congo na Congo France obeti Congo France o mona ba émission na nga madeso bana soso ba kino ba lobike moto ve mata ko azobunda moto to sane ba analyse to banda ba émission madeso bana ba panza pena léopard ba bazolo la trop le faut solano ba détail tout madeso bana léopard et panza na te mta l'équipe bango ya opesa l'équipe bango mais ya pesa nzela ya pesa nzela to banda ne ba émission to no sa ba analyse mo loka bango ba zo batu ba mominene ba sala ba analyse ya buzoba parce que madeso bana ba analyse ndenga bilamba donc sala ngona mai azobimisa ba misa na mai azobimisa ba na nzela to comprendre muta lobike maestro simbi nini pan donc ekendera on a pas dédicace na to chita dédicace moi même linze ma motema tous peuple ya mbetolo na kobosa na te masanga Nicolas Zobala na kobosa na te ba lobi Arlena ni kwa beza rééducation ba Pauline Ngengo yeso akabite au kamabe Pauline Ngengo ka beza rééducation faut sentir moi si na ngata France faut sentir choco ye eza place tanga botami ko kaba asala boy ko kaba biberon ezaki ke mwana musa zolela biberon la pesi mu kabina minimili donc Pauline Ngengo nzamba pambola merci na papa Léon Banze bato belé balandaka biso vraiment ngana zali ba ma autorité ba chinois ma Belgique 2 mama Belgique 4 ndé noka bobwaka ndanga ba benganga te donc ezala noka bonga numéro contact na ngezali 00243 89 713 408 dans suka 89 713 404 dans suka Facebook na muna Cédric Bobenga malamoto bengi amiral malamoko kozwanga na ndenga 12 na ndenga 32 ndekenda kaka mais na bina lobi bien bozwa émission botomboka na te na lobi la vérité innocent l'équipe bango na minute numéro 1 la musique na biso toko sa numéro 1 c'est innocent. Numéro 2, Ferrigo, la pour sali 4 mes albums. Numéro 2, Ferrigo là. Innocent numéro 1, numéro 2, Ferrigo. Pour sali 4 mes albums. Comme ça, disquette. Pour le artiste, vrai artiste, il va répondre. Mais quand on a disquette, il va fonctionner sur ma mitouka. Ah, ça là tout. Pour ce qu'on a bimisi. Allez-y comprendre. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre, c'est lui, mon l'artiste, il était là, bel et bien notre invité spécial, Oyo. Tout partager par rapport à tous ces points, on a parlé avec lui. Tout propos de cette émission, ça n'engage que mon invité. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, je dis merci à Gisela Presse TV pour l'excellence du travail, sans oublier Moïse le prof, Simbi Machine à montage. Merci aussi à vous, notre chef le camp pétrolier d'Allah, c'est JB Komalou, monsieur, très puissant. Très très humble. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois Evarix Abdallah qui me suit depuis ISA. Sans oublier Manu Sosu depuis Île Maurice. Makassi, a fallu pas. Merci à vous, mon vieux. Odilo Mampouille à boutique exemple à suivre les seuls uniques opérateurs économiques manquent tout ce en Afrique centrale. Mon vieux Chico, ma belle maman, elle personnel de Ferrigo là, Jésus de Nias. Merci beaucoup à vous, maman Chouchou Natati, à vos femmes d'affaires depuis Paris, Dorcas Kabenda depuis Luanda, Stella Bentou Diamant, hein, vos femmes d'affaires dans Luanda, moi je suis à côté de Stella Bentou Diamant, on est ensemble, on se retrouve à la prochaine pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur Congo Victoire Télévision. C'est moi, votre serviteur, Amiral Chamaleking de la presse. Le 27 avril, Oyo, mon anniversaire, vos souhaits, vidéos, western, monogramme.
et au salon plaisir à trop. Au revoir. Bisonabino awa na Congo Victoria TV. Chaîne ya YouTube kitoko epai wapi bokozwa Amiral Chamala. Na émission na ye Info Perso. E kolakisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka. Awa nde epai balobelaka pe promotion d'artiste kosalema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali bote ya mobali omeli mai okumisi nzambe. Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokanie ti namira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala